1J4, 1J4. Oh, abisomo, ya PDG Patili Bondas. Ma Sandrine Mbala e. Babi, Zana Batu. Zana Mbongo, mais Zana Batu. Les baloba c'est du lourd, tout ça là, toujours, ma notion, ma vie, la batika. Donc, Moutou Kangolo, ma mounio sotungolo nangolo. Olingi Kampanga la tete, ma mikolo, Bengambila. Olingi Patili Bondas te, Bengambila. Olingi 1J4 te, Bengambila. Olingi Babashi Mabrete, moi la souk aliara mingi, Bengambila. Omola Bakuiro. Babashi, de Omologa la Sima, Jésus Nengenini. Bengambila kaka. Congolais, boye belo bolingi. Pardon, to sambe la pe panzamba ibsa bisoso ye mutasa ba Congolais ou bien lukuta. Oto lembi makambo ba mbrima. Jalousie tozo le la kaka. Oh jalousie. Ba raison. Passer à Romistar. Apporte à Romistar. Oh na tei ko le kae. Politicien Mouyibi. Voilà www.1j4cadenceinfopromo.com. Tout ça awa devant o babengi la mairie. Tu na kapangala, tu na papier na maboko abengi mbangu parce que bonasi yaka fona lobela ça na méchant parce que kalaté député na kin to ebité yemoka loba. To bossa neti na kata bureau na biso parce que ça wana pona ko contrôler makambo. J'ai numéro boye oye moko ekoni a baptisé abi oui na kata histoire azalaki fondateur o bino moko to sola ngosusu kona kinwa chikeva bongo na ni susu po abengi malolo Chaberi boza ebele boza ebele wana neto bara mingi toujours kene mala moko parce qu'il a méchant. Pourquoi méchant? Alors parce qu'il va combattre musique zongi on te zoye mora loba musique zongi na biti nini. Voilà. Bonjour et compte de la SAP Patou Kapangala. Bonjour PDG Patili Bondas. Le toi na on a un chikate kana c'est faux promo. Tout le monde yeba pena bit c'est ça nini obengi ngambang na mairie na pona ba papier to banini pourquoi le musique zongi ta ke producteur et zongi na nini parce que on a méchant ngo le la pena ba combattre pourquoi et parce que au moni message les gens non codé par les Congolais. Donc nous sommes se mélanger na ba problème trop. Ceux qui combattants na habité soit ils ont domaine na batou. Pour musique ils ont domaine na mutu. Politique ils ont domaine na mutu. Mais ceux qui combattants na lito yeba. Parce que moni koloba musique ezongi c'est trop dire, tu vois? On comprend. So musique ezonga te qui combattants peut ils ont un sens tu vois? Tout qui capé qui combattants pour musique ils ont domaine na batou. Musala ya batou ils gagnent baganya. Mais combattre ça domaine à batute et ça to bunde la mboka mais surtout la dit tellement bunde la mboka c'est mieux que bunde la mboka na mboka na yo on comprend on est à France tous na France les revend dans la France aux en ndako faut futa bana faut lier ça makambo belé faut ça là au sort katangulu sur échafaudage au sale échafaudage sur ménage au sale ménage mais ça te to côté ba mbrima na ba politique na ba musique na ba nini makambo yo silike nini parce que combattre ba boy musique yo ozali mutebilamba école otoyebi au continent, au musique de son politique, papier aux animaux. Parce que moni, là tu as sa message, état qu'il compte de la SAP, il y a toujours des critiques. Critique, il y a un problème, Nazar l'homme de valeur, je suis obligé de critiquer, tu vois. Mais si quoi est-ce que critique, on fait un thème, et ça a peine à dire là. Pour tout le système à Mikolo Bengambila. Il y a un moment où tu as les besoins mérite, tu as un papier. Pourquoi Bengambila? Bengambila, parce que si on se peine à Bilamba, à tête, au Bengambila. So c'est pas na papa kapanga la tête déranger on anda pour on est lobby dans Babashi Mabre et yemo fondateur Bengambila parce que toi on attend les soya expliquer te on comprend toi on a Miki les rapona idéologie tous ça que ba explication belé na zalaka boye na zalaka boye ba o sala nini ils ont une explication auto ba expliquer auto ça live aux homona yango en réalité tu vois il y a un truc qui est ça, on a idéologie, cinéma, on a bien caisse, on a pas beaucoup. Là, tina yon di mangati. Oza ni soki journaliste, oza so ni nani. Moi, je vois bande on a mis na internet inde, ba yo be bisager. Muto ya finga nzoto ya mama batu, yo lekisiye a solo lango. O nga nani combattant, o nani moi ça combattant. Toza contre bangoti.
message eza déjà codé tolobaki ke Fayulu ou Tshisekedi siko batie Tshisekedi siko tosani alobi pe boya so oza na boule ok kopesa boule soki esimba c'est bon tozaka mpona positivité tu vois mais eza te ke baexplication tobanda osala bakerel biso na biso communauté congolais oyo boye oyo boye oyo boye mundele na akosa bino na bafrançais na bino bolobaka ah français changera chaque jour on est en France on est à Paris précisément tu vois. Merci beaucoup Kapangala namoni otomboki trop bana kini bana poto na minute oyo Sandrine Mbala mama na biso babine za kaka Delphine oyo azali na biso na kata panama oyo akandi ali nani susu allez moi mire moi ozola na bino moko tete Thérèse pourquoi le balobi partout Kapangala tomboki combattant alobi musicien da musana comment le monde est méchant et pourquoi lingi toujours attaquer les combattants ezali oza na raison ya nini oya na sima parce que na habité eza nini ozoluka eza so babi kotaquer c'est trop dire au moins kotaquer eza non signe ba faiblesse tozo comprendre le message te basi balotolo batu tout na bana biso toboti na mboko oyo bayebi ke mboka na biso ya un sang papa. On comprend. Les policiers servent de voleurs. On comprend. Les combattants, ils sont dans les politiciens, tu vois. Ils sont dans les politiciens. Les politiciens, ils sont dans les poches. On comprend. Ce que tu as dit, c'est que tu as dit, mais ce boule est vraiment qui n'a pas 10 ans, on est comme boui. Tout bon mangoko. Tout bon mabiloko, tout dans ça va jeter. Tout ça batu autre, yaki ko sa idéologie na mikili. Ba vient na biso ba yaki ngala yaki poto pour la film te. Na yi poto pour kesera yaka mikili, na yi poto pour papa mba yaka mikili. Na pe kapanga na yemiki na tse baton na tant icône de la sap. Oya opo yango kendo sepi sa papa wema. Voilà neza na boki bino neza na temps normal. Partout Kapangala. Lola Laetitia. Makamboyo mais namoni ela te lolati oyo to kwana mukena na ma forme nano namoni ne za awa eza nini oyo bazo sona bien parce que to comprendre te toujours match za nini bon c'est parce que to kwana mukena no na dinga ma forme eza nini Libondas, oh, Valentino, en plus, verni avec les noblesses. On comprend. Il y a triple en plus. Oh, Sende. Ah, bah, c'était. Il y a Pantacourt, il y a Gabana. Ah, c'est du lourd. Il y a mon a été. Kiti. Donc, il est là, tu as dimanche. Et ça m'a amené à Bissau. Mon homme t'a amené à Kamunaï. Il y a autre domaine. Et ça, c'est que, comme on l'a dit, à mon PDG de Bondas a fongoli 1 giga 4 giga danse. Et comme il y a un fongoli, comme on a un musique, la vie, il faut que ma cambo le otoyaki na ba poto. Poto zamboka idéologie. Ibondas, tout sur la bien. Lelo na oloba makamutu, o ya sepeli na ngote, abenga mbila. Parce que ba fingi bisoto. Que bayemba bango bata baboloko o ezali eza casier judiciaire o babenga casier o esala na poto so na okoma na 2023 na odi ebisa bango mamba bachete o Kapangala kombo papa nga tikela nga logo Kapangala na okoma 2023 na okoma gouverneur casier na nga ngo eza vierge o Kapangala yibaka batu o Kapangala zwaki mutuka batu o Kapangala zwaki mwesa batu o Kapangala sa unité casier na nga ngo Mundele kasi ndeke yo za na projet o tangami batu mi ba kwera ndesika ndebo za kawana o Kapangala biloba loba ndeza la kaka ba ba kamani boboze belezi na nkusu ndebo za la kaka Kapangala yeyo ya balobi boza ebele en tout cas na moni pena makambo oyo zo sola pena batu o bona na 1 bana membre bolingo za wapi bo comprendre bino moko Kapangala zo ba makambo oyo la vérité, nous devons juger. Si nous avons la situation, c'est que les gens ont forme à juger Moutouté. Au moins, tout le monde batu. Tout le monde s'est mélangé les torsions des serviettes. C'est pas bien. Vous comprenez? Nous avons Kapangala. Il
idéologie na ngeza ke ba petit na soto boti awa faut ba profiter parce que soto cascade poto ya ba mikili o comprendre mutu musu ateka lupangu mutu musu ba boma mutu po ya poto mutu musu mundela mema po azaki dans 16 na mutu musu donc poto za ba explication belle tu vois mais biso to za ke ba petit to bota awa na biso bato to za awa faut to profiter au moins net bato mettre chabin comme les mecs de tous les temps de tous les jours ye mutu ayebi bota libonda singa ba vandela nga lokwa kesera kenda papa mba kenda to diembe la petit wana kapangala pona ni to diminuer yo to sola pena bien tagi ba noko au moins la mso kapangala bo mona yena ba internet to longola na internet yara na pour sur la face na pour comprendre pena ke kombo wana place tout na za na besoin na beno matoi na beno matoi to sola ba to ba noko on comprend on respecte les gens nous aussi il faut pas respecter biso so moni lelo na simbi ba papier eza casier judiciaire na mbila ebi ke na artiste ba chantage les cantos na mona ka mingi ndeto ba mingi ba tumi ba linko memela yo moi ba polémique moi ba jaloux belé koto na na sire ezala kanino juste parce que ozaka icône de la sable na habité koto na pena pourquoi toujours ka yo kapangala siko na habité souci nini o ba balingi olimwa kombo ya kapangala si là parce que il y a de chuter des gens kombo kapangala eza génération to na ba vieux caisse aloba deli kunjinga abenganga deli kunjinga papa mba bi palais vieux nanga modogo abi sedilo faut pas pesa ko ba kombo poza o mériter le romorobo tu vois le long mutakoma mata ba explication na politique bata ba raison ba combattre bata ba raison na église pasteur au master apôtre au master bata ba raison na teyaki ko lekaye na sa ko lekaye te ngala na kende na matin na Chipo na Brazzaville so na bina funda pa yo lelo ka futanga pa kunanga ke AF na sala ke ba mie na Chipo o tourner ka panga on comprend et bon yo kasi ko na ngeza ina persi Chipo yi ne mte sala ki mundela ndimi Afrique ndimi monde ndimi siko yo sala ni domaine nous anine oh yela na na poto domaine ayo tu fais quoi ici à Paris parce que pangala na si bolandi biso ndenge zawana NJ4 cadence info pour moi.com je sais bino koni kino babi sponsor zuana totanga commoté parce que na tolete vraiment totanga tellement tolete mais kino caractère kini hein ça fait makasi neto bara toujours cheke pa boza wana ka toujours malolo hein mama kisana kwa ça hein boza ebele igo doule ndenge boza la sala wana bati tout boza ebele hein babi awa neto zana ya to chiter pena na temps normal to roza la pena na moi pourquoi moi vite moi 2-3 personnes pour la to parce que déjà to chiter déjà des zabo biso boka batu trop oh tozana bango toujours ensemble za batu so okufa na bango baba shimabre likamba mabele sangwema babi moi suka liaka mingi atometa chabin de tous les temps de tous les jours Claudine Kinwa ya mutema Loris la congolaise Bichou Canon de Bakanon la queen yemo mama pasa babi liso mama pasa eza code présidentiel tozo lobate po eza likambo ya pesa loko se loko eza likambo ya pesa eloko ozo eloko check Paris. Merci babi tout ce qui c'est parti li bonasi na miko na bino toujours NJ4 to za pena na temps normal pour to zo bino neng to kenango colonne ngona awa neza GDG iko doule saka na caméra ba zo pena temps normal ya G neza la kaka zo so na pesto zali awa décor oyo mairie yango na kuna makamu nyonso zeli kana pete na je nyonso neza la kaka ba masa na boze belé mais et pas que li que c'est ni di c'est H mon pépé parti di bonasi j'ai yango na bomoni mairie babi ne makambo eza makambo chez age to comprendre benga mbila mikolo ekomi oboyi na yo kapangala benga mbila saka nango bien parce que chez ezaka ndenge wana par rapport on eza wana kaka makambo eza bongo benga mbila ekomi kaka benga mbila oboyi kapangala benga mbila oboyi kapangala benga mbila oboyi aleka kitoko benga mbila aboyi ba commenter musique ya couple poto benga mbila ezaka ndenge concept ya émission ba jaloux etalinga te nga parti libonasi ya oyebi oche et na ndenge wana Congo te ya biso nyonso na GDG en tout cas le père de suki awa na ndenge ta normal mais boy ba déjà oche tembe na kapangala benga mbila o ezali eloko sikai nango
bokeyaka te me kaka mbanga mpasi tilapia benga mbila tilapia kutuna boye deja okomi masebe me tokende kaka je de je tilapia omoni yo moko nde masebe force kolaka elonga mpe na ntongo bakotuna yo masebe yo ti wapi o nalala mpe bavoisin